asali ezana malamu parce que azo sungana bapaya. Amen. Oh, nazana esengo mingi parce que nasalega on vraiment pour la batu nde na moni bandeko baye donc salinga bien. Bomili bana basheri batimbeli kaka kabelo osomba piruka nyonso yango kabelo nasombelo nini kabelo Je verrai Gumanga Malembe Tripansona lidere Luanda Gumanga Malembe Gumbe je verrai. Donc, où est la journée, la journée ba maman. Et 5 photos c'est pensa ba maman. Mais le ko bangi atteint leader tri pension de makam.
camarade nanga journaliste Willy Ndeke, Patrick Lidoussou, donc voilà tout petit nanga tous les temps et tous les jours. Donc na remercier Batunios donc que vive l'ambiance quoi. Balingi kaka ko imitenga balingi kotika teo balingi kaka ko lukela 4 personnes makambo pedi bana lwana ndene bisaki bino kaka bikolo tozolinga mamba obomba mati osali evre mbamo bat batali vedi toza awa système ka utsma ora de foyer belara de temps otala ora de vedi ingénieur bravo en tout cas tako po makamuno eke bien balingi kaka kokopie tripa balingi kotika te Utmaora ingénieur bravo tchak Je remercie d'abord mon frère Tony Lokabo, honneur à Petit Ngai. Donc, Nagoloba Mingi, quoi. Donc, Esika et Bimaki, il y a Mingi, Zambé, Asala, effort, et Zongapé, Yagoleka. Amen. Rosé, symbole.
Moro. Merci. Merci. Linda
Olá família, tá tudo bem? Olha, eu sou muito fã de meus fã de músicas congolesas, pronto. E quando encontro espetáculos do gênero, eu me esqueço que sou músico. Porque a partir desse momento eu aprendo o que é dizer música de verdade. Por isso, para esses artistas eu peço que vocês se Merci. Vai profeta, baixa. Ei! Allez, baixa. Baixa.
oza nango na commémoration au sali au moni pe batu ba correspondait convite na yo ba EP na eloko kito au sali boye esengo nini oza nango. Bon, nazana esengo mingi parce que na salega on vraiment pour na batu nde na moni bandeko baye donc salinga bien spécialement master na ngai ami personnel nga mona benga ke mon master mon frère Serge Tata Kibokolo yenda kati singa na biso akati riban nde toza pe na kati donc la sepeli trop na remercier ye na remercier ba camarade neti Jobu Mbala Azawa na remercier Alain Miezi donc baza belé bandeko na nga baye ko soutenir nga Papi Mpaka camarade na nga journaliste Willy Ndeke Patrick Lidoussou donc voilà où tout petit na nga tous les temps et tous les jours donc na remercier Batunyo so donc que vive l'ambiance quoi. Merci, merci vraiment, muito obrigado. Ancien engenheiro bravo, estamos a comemorar, né? Estamos a comemorar aqui com boss, estamos a comemorar. Vamos continuar com a imagem. Ngana ko banga na tipo na misanda na bandule o ba grand basal. Donc oizaka journée, tala journée ba mama. Et c'est une photo c'est pensa ba mamelo ko banga yatin leader tri pension de makam. Ah ouais. Ya omoni auto préparer ça voix bika. Donc nous surtout ça la disque zoya voix bika deux fois té. Boyo kanga na zana lokola premier animateur amidon ngamna simbi charge nana biloko belé on a pesa batuta ba mama mikolo ka piruka donc kabelo mtana tin kabelo netiko na obwa mikolo na biki kanga yelo kwe bomili bana ba sheri batimbeli kaka kabelo osomba piruka nyonso yango kabelo nasombelo nini kabelo ale mama tala menje kabelo ingénieur bravo nanga pipi musada voladore somba kabelo nasombelo nini kabelo au senti donc nakina na momo bwe piruka donc voilà quoi donc nabi que match est bien taranga na ministre de l'ambiance amidol moi na mama tete donc obanga ite bon toko banga te po biso toza bana tri pension toza ba soda makasi biso ne toza bo bitumbeza biso partout au mema biso donc yo toko sentir en toko sala pena nyonso ke to longa pena bitumba wana shungu na biso to a moins différent na makama musique nanu musique o biso to beta na bango ezandenge mokoti biso to beta pena rumba congolaise pena ke te mokili mobimba pena monde entier o ba oyo ka pena ba chama to na c'est que bino bozaki na kati wana donc boyoki moi eloko oyo biso to pesi bino moi message so que bolingi pe donc kala tete o préparer sur tozonga siko ya maka bien o to sanga na bango esali moi neti bon on comprendre te donc ngane naza boy na beti na lisolo ba chauffeur mo bo o ki na nzela chauffeur azo memayo ako ça so par accident okufia otiki pe famille na yo yango eza crime ke o ezo bunda kala tete to na studio to beta bena générique ya do boyo kwa bina donc boyo kwa chauffeur kumanga malembe tripansona leader Luanda kumanga malembe gumbe chauffeur Tony Gabongo wo chauffeur je m'appelle Ness donc na bimingi ya kolobezate na pesa bino sumususu na pia bino pesa toyoka bino elo Swahili pesa toyoka mikulwangu na bibi yangu tuku na ye na batoto bawiri mina kulaga muzuri bibi yangu na yenda mukirio tunafika mukirio vula kuyenza bushiku mina rudia kunyumba mina kubamba na bwana tutafana die keso réponse bana tri pension makambo ezebele so lingi na obeta tina dialeka ba mama na ngai merci songe na pesi mbote pena na ba fe na nga nyonso bala na nga venado na ministre donc ba masalanga na mama do partout pena Angola mobimba monde entier check to kutana pena merci musicien na biso na feti oyo tolo bana efengo na nini
ne Tony Kabongo abenyo a esengo non. Ouais, c'est mon langage ça makasi parce que idée wa sali ça na malamu parce que azo sungana ba paya parce que a eza place à olala depuis eza salle de fête eza ra mariage té okoza appel anniversaire okoki simbula so e awa et ça la bien ce pour nous produit tri personne beta awa donc eza ra makambo donc pour langage c'est déjà ngwana quoi donc aza prêtre oya bulaka voilà. Bon, numéro tika pour la bateau, tout basana pour ça ba bengisa o na fête ya obeta musique o yembe vidéo boy. Non, on a ça déjà mutu ba yebinga déjà. Donc ya opesa ku numéro te na za mutu. Kwa nyonso ba lukanga en tout cas ba ozwanga na obeta. Ouais. Merci, Sodo, merci. Muito obrigada aí para você todos que estão nos assistindo. Muito obrigado.